Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Après le pas, il y a SCCP, Église catholique, Église de réveil du Congo, Nanzela évêque Dodo Kamba, Bakumbeli, Masolo la présidence, il y a plateforme et confession religieuse, troupe ougandaise na RDC, bazali na mission ya ko bengana elongo na FARDC, rebelle ADF, pe kozongisa kinya na mboka ya Lumumba elobaki ministre ya communication pe média Patrick Moya Katembwe mbula ya lobby esali ba dégâts ya makasi na ville province ya Kinshasa, ba détail tout de suite na édition na biso lelo o na zali na sengo mingi ya ko présenter les bino. Bote édition lelo banditi kato fongola ngo na église de réveil du Congo nanzela évêque Dodo Kamba o bazui bâton de commandement ya ba plateforme ya ba confession religieuse yango esali makina présence ya les 6 confessions religieuses, image et commentaire. Ba 6 confessions religieuses balobi que bazui acte na retrait église catholique pe protestante na plateforme ya ba confession religieuse. Option ezalaki levé en marge ya session extraordinaire ya plateforme na bango ezalaki organisée du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre pour examiner situation yango. Naboye le 6 chefs ya ba confession religieuse ba désigné Dodo Kamba représentant église de réveil du Congo, Petchek Abdallah représentant la communauté islamique effectivement local la président et vice-président ya plateforme confession religieuse. Naboye batalisi ke bazali ko redynamiser plateforme na bango pour ko permettre ba jouer ce rôle oyo esengeli basala na contexte oyo mboka na biso ezali mouvementer makasi kasi lokola ba chef religieuse bazali toujours aux accueils pour koyeba qu'est-ce qui se passe pour ko tchape kimia. Naboye ba membre ya plateforme confession religieuse balanda ki déclaration église du Christ au Congo le 27 octobre dernier wapi bazwa ki kanisi ya kolongwa na plateforme ya confession religieuse pe li sous balanda ki suspension ya participation église catholique na plateforme ya confession religieuse pe bango na boye ba décider au cours ya point de presse o ezaki mokolo ya lundi 29 novembre de na boye ba décider mokolo na lelo ba remplacer les 2 confessions religieuses au balongwe pour na kosala que plateforme na bango et continuer ko travailler pe kosala mosala lolenge longo bani esengeli koyeba que à partir ya mokolo na lelo plénière ya plateforme ya ba confession religieuse na article na bango 15 ba élire église de réveil du Congo représenté na représentant nango légal évêque général Israël Dodo Kamba na présidence ya plateforme confession religieuse pe communauté islamique ya RDC représenté na imam représentant légal Cheikh Abdallah Mangala lokola vice-président ya plateforme ya confession religieuse na boye siège ya plateforme ya confession religieuse ezali transféré na numéro 59 ya avenue Mont-Virunga na commune ya Gombe na villa 80 ya quartier Joli Park na Montfleury na commune ya Ngalema bango ba ko se réunir le sous-souté. Par conséquent siège ya ba confession religieuse ezali sous na centre interdiocésain mais échanger adresse pour ba contiper ba changer avenir et comme ça biso plus Kinshasa et l'équipe partout. Lors ya briefing o eselema ki lobby na présence ya Bapandi Sango, ministre de la communication et média a confirmé présence ya armée ougandaise na sol congolais kasi yango ezali pour na lutter pe ko bengana ba troupe ya ba rebelle ADF na biso, image et commentaire. 48 heures kaka après face à face na presse lundi 29 novembre l'équipe ministre de la communication puis média Patrick Moya Katembwe puis porte-parole il y a FARDC et longo na porte-parole il y a la police nationale congolaise ba ki le sous ko sa briefing mosusu mokolo ya lobi l'équipe mercredi 1er décembre liboso ya auditoire kaka ya presse congolaise pour na kotalisa pe ko expliquer na mozindo ba opération ciblée pe concertée o ezali menée conjointement entre ba unité spéciale et armée ougandaise pe unité ya FARDC ya mboka na biso pour na porte-parole ya gouvernement briefing ya presse yango ezali exercice de transparence o ezali kokuta na cadre ya nouveau narratif entre l'état pe
population congolaise. Naboé, atalisaki ete opération ciblée pe concertée et ezali conduit entre armée congolaise pe armée ougandaise contre l'ennemi commun o ezali bongo ADF o bazali kosala mabe mingi na est démocratique du Congo. Kasi porte-parole du gouvernement pe atalisaki que parti moko ya opinion ezali ko critiquer gouvernement pour na appel o asali na troupe ougandaise pour na ko aider FARDC à traquer force négative na boye. Porte-parole ya gouvernement asengaki na compatriotes nyonso pe interpellaki bango ya kosala ke na forme nyonso manipulation parce que RDC ezali na posa ya kimia. Tobo sanate que histoire moko ya pasi esalima entre RDC pe Uganda o ezali vraiment malamu te. Kasi pona o etali bongo ko combattre ba ennemi. Patrick Muyakatembe a talisi que terrorisme mondial ezali combattu en coalition. RDC lokola moko ya pays du monde et kotika la te en marge ya dynamisme social topé mondial yango. O ezali kosala que ce qui terrorisme ezali na mboka moko esengeli 2 ou 3 états basangana pona ko mettre fin na feu yango. Na boye talisaki que gouvernement ezali ko comprendre préoccupation pe crainte ya compatriotes na annonce ya opération yango kasi azali ko talisa que choix yango et salemi parce que balingi faire face na ennemi et que donc c'est kimia non seulement la RDC mais na région des Grands Lacs nyonso o ezali bongo moko ya pivot de développement ya Afrique ça ko na rôle ya makasi o RDC jouaka na kati ya Afrique. Insécurité na est démocratique du Congo ezali moko ya priorité ya numéro 1 ya gouvernement pe lisusu ya président de but alobaki ka kosala nyonso pona kozungisa kimia na kati ya mboka na biso o eumeli pendant plus de 20 ans alobiki tango ekoki pour que RDC ezwa kimia na boye pe ne gouvernement etie makasi mingi koloba que bango nyonso batelemi pona kozungisa kimia na est yango présence ya armée ougandaise eye na kati ya mboka na biso. Kasi kozongela ba propos na ye il y a 48 heures porte-parole du gouvernement indiquaki que FARDC ezali ko travailler depuis quelques mois na mutualisation des efforts na armée ougandaise pour d'une part partager l'expérience et d'autre part envisager d'action cible pe concerté pour na commettre fin à ennemi commun au ezali bongo rebelle ADF. Et donc le 29 novembre dernier alobaki lisusu que force spéciale ougandaise bakokota na RDC kati soki bakoti nde akoya liboso ya population pour na koloba nde yango ezali moko ya motif esalaki ke briefing ya lobby na pourquoi esalema. Na boye atalisi que déjà armée congolaise ezala mosala pour na kozongisa kimia na est démocratique du Congo. Pour mission ya armée ezali ko protéger intégrité nationale pe indépendance ya notre état pe lisusu obligation nango ezali mener action na ensemble de territoire national pe kozungisa kimia pe kolongola ba menace nyonso pour que bana mboka bazala na kimia. Na ngambo na ye porte-parole ya la police Pierrot Monaputu a insisté ki lisusu koloba que na date ya le 29 novembre tango bango ba ki kosala briefing ezalaki na force ougandaise mon côté na sol congolaise, c'est-à-dire que contrairement à ezali ko lobamba na ba réseaux sociaux pe ba médias mosusu yango etikala ki ko salema te tango yango esalemi bango ba ye liboso ya population pour na kozala clair pe ko yebisa bango nini armée rwandaise e ko sala na mboka na biso na kasi na o etali effectif ya ba militaire ougandaise na terre congolaise pe dire action na bango pe mission na bango général major Kasonga porte-parole ya armée alobaki kezali secret ya défense kasi population sengeli sa confiance na gouvernement o ezali kubunda butu pembo ipona kozongisa kimia na République démocratique du Congo affaire ango ezo à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Gouverneur Yacine Kivu Théo Mabuje azali destitué mokolo lelo na assemblée provinciale suite ya motion de censure contre ye pour la mauvaise gouvernance. Toyeba peut noter que 26 sur 38 députés provinciaux présents na plénière yango ba voté oui pour na départ pe destitution exécutif provincial tongozo na bino ba détail na mikolo ezali koya. Donc, il y a l'Est démocratique du Congo, wapi 2 personnes, bakoufi, pe, véhicule, moko ezaki incendié, lors, il y a attaque, il y a ADF, et Salema qui mokona lelo, na province, il y a Ituri, n'attention à ta, pe, si soit détail. Ba ADF oyo armée ougandaise ayeli awa na mabele ya République démocratique du Congo bazali ko continuer ko boma batu chaque jour. Donc to pesi vraiment raison na ba kondi ndenge ba sali
alliance na armée ougandaise pona ko benga na bandeko oyo po bazali ko boma samawa attaque mususu lisusu kaka ya bandeko oyo ADF ezalaki mené mokolo ya lobi mercredi 1er décembre na village Luna na territoire ya Irumu na Ituri. Au moins 2 personnes nde bakufi pe camion moko ya monene ezalaki incendié. Ba combattant oyo ba memi plusieurs civils oyo bakangi en otage pe batumbi véhicule moko ya marque Fiso. Bandeko oyo bakufi ezali bongo mwasi moko oyo ezalaki na zemi pe mobali moko. Bila oyo pe ezali nanu provisoire ndenge ndeko Sonia Malangai, secrétaire ya société civile ya chefferie ya Wallace Vonkutu alobi. Intervention ya armée et permettre ko sécuriser zone oyo mais psychose ezali kaka ko régner totalement selon même source yango. Population civile locale bazali ko banga ba représailles ya ba élément ya ba ADF oyo bazali traquer na Nord Kivu. Tokolemba te ko senga na ba autorité provinciale pe nationale ba augmenter effectif ya ba soda na région oyo pona ko empêcher ba exaction ya ba rebelle oyo ya ADF ndenge azali ko recommander awa responsable ya société civile oyo. Ba opération conjointe ezali menée depuis mardi eleki na ba armée congolaise pe ougandaise contre ba combattants ADF yango na territoire ya Beni. Ba opération oyo esengeli et s'étendre na Ituri mobimba et sikawa pi ba islamiste oyo ba fongwama pe ba fongola rayon na bango pona ko lukaka ko salaka ba action na bango ya mabe to banza ke ba opération oyo et comme quelque chose pour jusque là état de siège on dirait foin Kinshasa et l'équipe partout. Mosunga ba Congolais Beltesco a teli bino na marché ba chips ya kitoko surtout na période où ya classe somela mwana pour que alia na temps ya récréation pe asengelo kwa muninga te ezoteka na ba prix abordable pe ezoteka ma partout pour eza ba produit ya Beltesco. Toujours na souci ya kosunga ba Congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimela nga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo. Beltesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oya Beltesco oyo bimisiko oyo ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba crutos oyo ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oyo ezali na goût ya tomate épicée na goût ya fromage nyonso ezali ba produit Beltesco oyo moi na kata mesa oyo variété ya bagu oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisama ozali kotia elenge ezali ko bakisama ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango crutos yango babenga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Beltesco biso toyoka wana poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na baboutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. Quand nous sommes sur chaîne actualité, on continue que c'est un gars à analyser na bino actualité politique en boucle na biso kasi ça les marana lingala besoin extrait émission ça déjà en ligne na chaîne biso visiter Kaskobo ça la té ko s'abonner. Bon, il faut soulever une chose. Il y a quelques jours, le ministre Muyaya qui a déclaré que l'armée ougandaise a quitté la Mabela République démocratique du Congo. Aujourd'hui, chez nous, au sein de l'Union sacrée, il se passe des problèmes.
et les problèmes, ils sont vraiment sérieux. Patrick Mouya, c'est un jeune très brillant, très intelligent, qui 2 fois il a été député, le ministre de la communication, mais j'estime que Patrick Mouya a comme essoufflé. Essoufflement n'a pas été, essoufflement n'a été à partir de la tête, qui est le premier ministre chef du gouvernement. Premier ministre chef du gouvernement, comme essoufflé. Nazo Sengato Sala Nasama le compte de dialyse politique, parce que j'ai l'impression que le premier ministre a sauté par rapport à l'attribution. Il y a 3-4 jours, Patrick Mouya nous a dit que l'armée ougandaise n'était pas là. Il y a 2 jours d'ailleurs. C'était le lundi 29 Voilà, il y a 2 novembre. jours, il nous a dit que l'armée ougandaise va quitter. Les lois après 48 heures à l'objet, l'armée ougandaise, et ça, bel et bien, dans le territoire République démocratique du Congo. Dis-moi, madame, devions-nous donner des crédits, dans briefing, ou encore dans point de presse, ou encore devons-nous donner une sorte de crédibilité dans le gouvernement Nabiso. Ce sont des nations sœurs que nous sommes appelés à avoir de bonnes relations. Mais n'oubliez pas, l'histoire n'a pas changé. La Cour internationale de justice avait reconnu que l'Ouganda a créé beaucoup de problèmes dans la République démocratique du Congo et que l'Ouganda devait payer 10 milliards de dollars, qui jusqu'à preuve du contraire n'a pas été payé. J'aurais appris, entre parenthèses, que l'actuel gouvernement, il y a une union sacrée, pour ne pas dire sucrée, balobi que non, ils ont un dossier moko, nous sommes des voisins, ça peut passer de côté. Mouya nous raconte d'abord sa vie. Je ne sais pas si le ministre a des problèmes spirituels ou bien si tout va bien dans sa tête. Alors, que non, bazo beta, mais ça, c'est à partir d'un bango, biso beta et pas nabiso, ça veut dire on ne maîtrise pas la cible, on ne maîtrise pas les positionnements. Aussi longtemps, les Zaïre, l'époque de Mobutu, les Zaïre a débloqué un grand budget. Bakenda Égypte, Bakenda Israël, Bakenda États-Unis, France, besoin formation. Vous avez des guerriers que vous n'utilisez pas. Pourquoi vous n'utilisez pas les guerriers en République démocratique du Congo? Parce que vous ne donnez pas de crédit à l'armée Nabiso. L'armée Nabiso a comment qui 9e na position, les lois qui 40e, ceux qui 21e position. Ça veut dire que quelque part nous avançons de 3 pas, nous reculons de 10 pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite. Et présent, ça va Ougandais, pour votre information, le Parlement ougandais bouillit. C'est encore un débat, Katina. C'est pas un débat, ils ont refusé. Rappelle-toi avec l'histoire. Vital Kamerhe, quand il a appris que l'armée rwandaise est Kotaka, Vital Kamerhe, quand il président, il y a parlement. Je ne suis pas informé de cette démarche. Je trouve que c'est une démarche où l'institution n'a pas et que accompagné à côté. Vital Kamerhe a été traité de tout dans la majorité à Kabila. Mais aujourd'hui, comme Pepe Mbosso, il passe toute la semaine à répéter, parce que chaque week-end, il faut y avoir Fachi, pour Pepe Mbosso, il y a une occupation. Chaque week-end, il faut y avoir Fachi. Ça veut dire que les dossiers essentiels pour l'intérêt de la République n'est pas une priorité. Les lois Ougandais baillés, oui. Nous sommes condamnés de marcher ensemble. Nous allons faire partie de nos voisins Abisso. Quels sont les contours juridiques? Quels sont les soubassements politiques ou encore sécuritaires, constitutionnels par rapport à jumelage et à les désarmer? Parce qu'il ne suffit pas que la commission défense et sécurité et la Sénat, l'Assemblée nationale va traiter la question. La question étant tellement sensible, et ce qui fait les cas normalement à plénière. Mais Pepe Mbosso n'est pas dans ça. Ça l'a quitté d'ailleurs. Pepe Mbosso n'est pas dans ça. Pepe Mbosso, chaque semaine, ils ont la répétition à Makassi. Samedi, dimanche, il faut y Fachi. C'est ça la priorité en République démocratique du Congo. Il faut topper ça dans l'opération Nézo-Salema. Je suis congolais, je suis citoyen congolais, je suis du pouvoir, mais je suis radicaliste. Moi, je suis un opposant au sein de l'Union sacrée. Parce que Fachi Beton a dit, faites pas des moyens itinérants, beaucoup comme ça, Nzambete. Nazamutu, Yama Bebo Loba, Yama Lambo Beta Maboko. Nazope Sananga en crédité. Pourquoi? Les ministres qui y a défense, il y a mon gars qui n'a jamais en Afrique. État de siège, qui mal planifié. Penses-tu que, par rapport à jumelage, il y a les deux armées à RDC, armée à Ouganda. Êtes-vous sûr que madame, planification, le contour, tout a été bien respecté? Parce que tout beau, soi-disant, les ADF dérangent l'Ouganda, dérangent la RDC et que lobby, soi-disant, va bien bango. Après, Ouganda va boy au Kende. On a l'expérience. Et puis, comme ADF, ça date pas d'aujourd'hui, ça date de 2003-2004. Pensez-vous que par rapport à cette logique, soi-disant entre guillemets terroristes et outils dans Ouganda, il faut travailler en jumelage dans l'armée congolaise aussi longtemps l'Ouganda jusqu'à preuve du contraire, Ouganda boma ba congolais, ba mama congolaise, ba kunda bango mobimba. CIG, Cour internationale de justice, et reconnaître que non, Ouganda a sali des dégâts dans la République démocratique du Congo, il faut foutre amende à 10 milliards de dollars. Et aujourd'hui, comme il y a des alliances qui se font, qui se défendent, allez le lot au Vanina Bango. Tout sangana bango, soit disant tous en cible moko ba ADF nalu, qu'est-ce qui prouve que il n'y a pas un double G?
Mbula na Kinshasa etika kaka milelo lobi eleki quartier Kapela balelaki po inondation pe mai débordaki na ndenge kosakana te Peggy Lungazaki sur place tolanda reportage epesami awa na Nathan Siata. Tozali awa na Kapela croisement na Kimwenza libulu munene oyo bozali komona awa ezali du na bambula kaka oyo ezali kobeta mikolo oyo tukoleka kasi libulu yango ebanda mwa kala selon ba témoignage ya population oyo bafandaka koto oyo ebandaka muke kutu ezali en construction po ezali na entreprise moko oyo batravaillaka na OVD nde babandaki kosala musala awa mais basala kaka ndambu ya musala bakenda na bango basundola nyonso na ndenge bambula ya makasi ebeti mikolo oyo nyonso otala libulu oyo ndenge komi monene boye c'est-à-dire mutuka soki ezali koleka awa ekomela mai ba moteur ezali kokufa bato ya moto kutu koloba te ba mama bandeko nyonso oyo batekaka nzinga awa bazali kolela po moyen bateka ezali lisusu te kote ya maître toro oyo moyen ya kokende na mutuka ezali te kote ya église ya la puissance oyo ya pasteur Kizami na kibila kutu koloba te population bazali kote oyo bazali kolela na bakonzi baluka quelque chose po toyebete décembre mbula ebetaka makasi lobi makamuso koleka awa. Cela rappelle ekufi vraiment moyen te. Depuis société moko ye awa timboli sali moi mikolo ya soute nzele be makafo bakonzi parce que solution nzele awa ekatani moyen to kende université zate nzele awa ekatani ko banda Kapela awa ki mwanza te jusqu'à ki ezokuna moyen koleka te fo bakonzi parce que batala pona ba société bango bazopesa bango marché bala ba matériel te bezoka marché mais zo simba te. Il faut qu'on tala bato nani bato OVD bato pesa bato marché bana matérialité les lots ba mabulu za partout batemule partout mais bato se musala te tout souffrir fort so ba ndeli biso te suka mula o pe bato botangula te vraiment il faut bato solution pour na biso pour na parce que là tout cas Kapela awa te parce que là tout ça côté mula mais vous allez aussi la te par rapport ya ba maison bozo nani marché bana bato matérialité de bazo timola mboko la façon moko zwana ligne oya Kimwenza ma victoire impraticable. Aussi victoire, tu sais comment on a victoire impraticable. Bongolo impraticable. Donc tu sais ma foi sur mon moyen. En tout cas, on sait que bakonza mboka ba me repère autant ma banzela parce que trop c'est trop lembi. Même si tu travailles là pour toi, moi de tambola bien exacté. Banzela ko timola on te mati après moto. C'est vrai que tu mati après moto. Eh ba lo baté pour to kemba. Donc, je vais vous dire que banzela o nanu et bon alors de tout vite possible. Quand il était en décembre l'embouteillage c'est ça le mara. Mais si quoi tu as des bandes en décembre. Surtout comment faire en décembre donc commander. Et là quand ils ont dérangé biso et ça tala kaka ndenge nzele komi. Biso toza bana yolo. Bayeba biso te ke toza tokosala boye. Tala yolo ndenge koma. Yolo yeba na soute. Yeba na sous sens te, yeba na te position te. Oh, so lobby ke lobby na mutu. Tikanga na maître toro. Bazo ko mitu na maître toro ngo ezalaka wapi. E yaba na asuste. Ki mwanze beba banda na bongolo kauka. Ti omona ezo de nzeleza malamu te. Tande tozo souffrir. Tande tozo pa oyo. Pa oyo comme so sukoyo. Nazo mabele na ta place na ngana teka. Soko teki to sande nini. Ta nani yolo nenge komi. Elo tozo na ngo passe ngwana. Bobo ngisela nzela. Tozo na kimia. Toyeba ke oui tozo na quartier o kalamu ngo boye na ibite lo ni bango bazo sala po ba bongsela biso nzela ba bongsela biso elo to lela kaka ndela kaka so ba bongsela biso nzela tozo na kimia mkonza mboka Jantini gouverneur ya ville auto ko lekawa akangami na libulu aweli ko pe biso $20 po so moral na biso to bimisa ye yazui akei a pourtant tiki bo banzela nyose komi futi tozo comprendre tala nenga tikisi biso o jalu po baoka so po tonaka ni pipi ya 3000 na liboka ngulu to nini aya rangele biso libulo ezopesa biso passe eza d'abord passe mingi na mawa komona commune ya Kalamu ndenge komi ville province Kinshasa ndenge komi c'est-à-dire tozo oyeba te est-ce président de la République azo komona to aza komona te est-ce que aza koyoka to aza koyoka te vraiment toyebi te mpo bango batambolaka nzela te mais batala ville province Kinshasa ndenge komi eza pasi vraiment ya pasi tozokobela même na gouverneur de la ville son excellence Jantini Ngobila papa amekala kokuta kosala descendre ya commune ya Kalamu awa aya komona ndenge ville ya province ya Kinshasa ndenge komi toza kosenga bakonzi ya mboka
baza kosenga toza kosenga d'abord na bakonzi ya mboka na d'abord na numéro 1 parce que soki gouvernement soki makambo ezotambola bien te bakotala teke gouverneur bakotala seli numéro 1 président de la république il faut président de la république asala descendre bacommune nyonso tu atala est ce que misala yango ya banzela ya habitation ya banzela eza kosalama to ezosalama te ovd tala mosala opesaki na entreprise oyo basala ndenge batiki yango na nzela pe ezali kokoze badega ya ndenge ya kosakana te lobi ntango bato babanda kokufa awa nde gouvernement akozonga mutu mpo na koluka solution ya mbangu mais sikoyo lokola nanu ekomi na badega ya minene te nde population babeleli bakonzi bosala quelque chose surtout na programme oyo ezalaki lancé kala mingi te awa na premier ministre oyo ya Kinshasa 0 trou kasi talaka bamba na trou oyo ezali awa oyo esangisi ata 10 trou ya ville ya Kinshasa esika moko Kinshasa eleki partout. ezalaki édition le 2 décembre 2021 on azalaki na esengo mingi ya koprésenter bino toza na esengo oyo bakoza ebele kolanda biso partout dans le monde tikala bisa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo accompagnaki nga mokona lelo na nsima caméra tozalaki na Timothée Kaembe édition esimbamaki ezalaki pe réalisé na Nathan Siata pe nazalaki assisté na Peggy Ilunga toujours na coordination ya grande ya communication d'Imokenga mino dokolani très prochainement. Toujours na souci mako à servir bino tika na pesa bino ba veut le meilleur nanga pour na année 2022 banda ya ko sala bilan na yo préparer pe année prochaine pour makamba sika ekoya kimi na bota na bino tokutani prochainement. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino